Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G, Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Ezali nga ndeko na bino nabengami na kombo ya Kambulu nasalaka na émission na chaîne télé oyo ebengami Réflexion chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na Bonjour na bandeko bolandi émission Réflexion nga Sœur Adonis na ko répondre na question na tango kala babengaki bato basin. Est-ce que na tango oyo ya lelo bato basin pe bazali misala nini basalaki? Bon na tango kala basin bazalaki na tango oyo pe ya lelo bazali. Po nani babengamaki basin batam babengamaki basin po bazalaki kotambola na lolenge oyo Nzambe alingaki dans la lumière, dans la bonté, dans l'amour, dans la charité, dans l'harmonie, dans l'unité. Donc yangwana bato wana bazako bengama basin na temps oyo pe ezali na bato oyo pe bazotambola na lolenge wana pe bazosala ba œuvre wana bamisusu pe bazosala ba miracle wana tout comme pe moto patiaka ne likolo na église te na kati ya ndako na ye azoko intercéder pour na peuple de Dieu azoko intercéder pour na l'homme que Dieu a créé sur la terre. Donc yepe azali saint. Donc tokoko benga mutu nyonso aza saint ou azotambola dans la lumière, dans l'amour. Donc ba miracle basalaki ezalaki ebele ndenge Yesu asalaki ndenge ba Jean basalaki ba Luc ba Matthieu. Donc mutu asalaki ba miracle na lolenge na ye mais na temps biso nyonso to za permis ya kobengama ba saint et si longtemps ozo ko intercéder pour le peuple de Dieu. Donc yango wana na ngai na répondre kaka ba bonne journée na bino, bye.